Ubangi Mokulungande, Domo, Tokos, CAA, innovation, cette fois-ci, à partir du 9 octobre, à Talisimi, Sunaye, na province ya Sud Ubangi en général, Péville ya Gemena en particulier, Bana Gemena, Oyo ezali vraiment ya bino, CAA, Azongi Selibino, Bavol naye ya Kinshasa Gemena Kinshasa, Oyo Ekobanda Kosalema, chaque lundi, jeudi à travers Airbus A320, sécurité, confort, na expertise naye ya 30 ans na service ya peuple congolais, CAA, kiese na kiese. Weekend là mon abino nyoso walula kolanda journal pour na peuple pas na za nesero makasi tango la présenta kango tikate to fungula basangola so pona kota samino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré qui centre de négoce ya Musompo to beta mama ke tour kuna na seni pona kota samino ndenge bureau ya réception pe ya traitement ya candidature situé na siège ya seni ba réceptionnant qui jeudi 5 octobre 2023 dossier ya madame Marie-Josée Azali bongo présidente ya Alliance des élites pour un nouveau Congo ANC Namokuse Stéphanas Kande héritier Mapinde. Réception, paye à traitement, il y a candidature. Oyo examine siège, il y a commission électorale nationale indépendante. Seni na mokuse, enregistré qui dossier, il y a Marie-Josée Ifoku, présidente, il y a Alliance des élites pour un Congo nouveau ANC na mokuse. Oyo a se lancé qui déjà comme na 2018 na course na magistrature suprême. Tango a commencé directement à remplir ça qui formalité administrative. Marie-Josée Ifoku, première candidature féminine pour un scrutin présidentiel. Yé a Kambamaki auprès ya président ya Seni Denis Kadima Kazadi et pas ya rapporteur Patrice Ansé ya Moulela. Bossimba Keyende azali superviseur ya opération ya dépôt ya ba candidature. Numéro 1 ya centrale électorale Abeta Kimasolo et Longona Marie-Josée Ifoku pona oyo etali processus électoral oyo ezali kofungola nzela pona ba scrutin couplé oyo ezali prévu le 20 décembre 2023. Liboso ya ba panze sango azongela kimingi na charge na ye toujours alobi azali porteuse ya idéologie politique na ye oyo apesi yango kombo combolisation yango ezali tiré na kombo lokola bale ndenge babengaka na lopoto ye alobi a fondé idée na ye na kokombola to pe kosala nettoyage ya ba antivaleur pe ba mauvaise pratique na République démocratique du Congo. Alobi tozali époque moko oyo peuple esengeli apona vision kasi apona motote na tina wana na genre esengeli komema vision oyo ezali rupture ya système ya prédation na nzela ya combolisation pona renaissance ya République démocratique du Congo. Marie-Josée Ifoku alobi amonike vision oyo ezali na chance mingi ya pouvoir pour ko diriger mboka na biso ndenge yemoko atalisi expliquer que contenu ya donné ya concept oyo ya rupture ezali kozonga mingi na ba candidature oyo elekaki liboso. Alobi azali moto ya liboso ya ko utiliser concept oyo parce que na 2018 alobi la kimingi likambo ya rupture ya système ya prédation na nzela ya combolisation. Rupture oyo ezali question ya kosala allusion na indépendance ya Congo oyo ezali marqué na système ya prédation kasi malheureusement yango ezali bongo kokotisa na ba dirigeant depuis indépendance tino lelo yango tozali kolobela rupture ya prédation. Donc ezali lokola peuple congolais azali lokola musuni ya bato oyo bazali ko diriger donc esengeli kosilisa makambo oyo nyonso na vision ya combolisation oyo ezali développer na 5 points oyo yemoko alobi a cause de temps ya ko expliquer yango na bangonga oyo ezali koya ke nyonso ezalaki vraiment kitoko nyonso elekaki na ndenge ya malamu. Marie-Josée Ifoku a justifié sens ya acte oyo ye a posé alobi ezali vraiment a beti masolo na président Denis Kadima Kazadi balobi esengeli ko comprendre que tozali kaka na seni moko biso nyonso tokutani na président Denis Kadima toyokiye paye ayoki oyo biso tozali na yango lokola ba proposition mbala oyo tolingi to nettoyer na ndenge ya malamu seni parce que biso nyonso tolingi l'élection ezala bongo na ndenge ya malamu kasi ezali important ya kosilisa histoire oyo ya crise ya légitimité na tina wana nde na pesi ye balé parce que ngai na moni ke mbala oyo makambo ekotambola na ndenge ya malamu pe publication ekosalema bureau par bureau.
Seni Bosimba que Georges Boussefalaï yepe a déposé qui dossier na jeudi 5 octobre na ba bureau ya réception ya traitement ya Seni Stéphane Skande héritier Mapindem. 13e postulant à la présidentielle il y a le 20 décembre 2023. Le kola ba imusu subaleka ki liboso na ye pona exercice ezali bongo Georges Boussefalaï ye abeta kipe masolo na numéro 1 ya centrale électorale de Nika du Makazadi et pa wapi ye akamba maki na rapporteur Patricia C ya Moulela superviseur ya opération ya dépôt ya ba candidature avant abeta masolo et longo na ba panze sango na motivation ya candidature na ye pona ko solliciter suffrage ya peuple congolais. Alobi motivation na ye ezali lelo ke batu ebele bazali ko aspirer na vie moko meilleure balingi bongo na kozwa possibilité ya ko vivre na ndenge ya malamu na mboka na bango donc ezana temps oyo esengeli ko banda ko défendre majorité silencieuse pemboka oyo ezali ko constituer en grande partie majorité yango oyo ezana ba réponse na ba problème ebele ye alobi alingi azala uli pour azala défenseur ya ba opprimé pambate détermination na ye ezali ko s'appuyer mingi na croyance oyo esengeli et aboutir na action politique concrète lokola ezali bongo koloba lokola musée Laurent Désiré Kabila alobaki donc azali dépositaire ya oyo ye alingaki ndenge Georges Boussefalaï atalisi bosimba ke Georges Boussefalaï azali ancien directeur ya cabinet ya fait président Laurent Désiré Kabila pe ancien ministre ya énergie avant transition pe azali sénateur honoraire. Nous sommes sous la coordination, il y a son excellence Madame le ministre de la Justice, Naba membre du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière RDC Afrique, Boye Bayamba qui jeudi 5 octobre, la mise nationale délégation ya Union africaine. Bon, on a pas de détails. Kaboye porta ya mise nationale efungwama mutuka ekota nani wana vice ministre ya justice Tade Mambola oyo ayamama ki kitoko avec impact pe idéologie et pas ya sa majesté Fumudi Fimantinu président ya conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière RDC Afrique et Longo Pasangisaki Makanisi na ba membre ya cellule ya lutte contre la pédocriminalité na délégation ya Union africaine oyo baza na mission awa na République démocratique du Congo nyoso kuna balobelaki likambo ya grossesse précoce et pas ya bana moins de 18 ans na Afrique en général pe na RDC en particulier tour à tour bazwa ki maloba pona vice ministre ya justice Tade Mambola atalisi ndenge l'état aza ko condamner pratique oyo biloko wana kutubiso et pas biso ezalaka teli soki Union africaine lokola ezali intéressé na likambo oyo ekoki ko accompagner bankumu pona kotala na lolenge nini tokoki ko bunda ensemble na bango na ngambo ya président ya CONATC RDC Afrique son majesté Fumudi Fimantinu le roi Congo yepe atalisi ndenge na secteur na bango ya ba chef coutumier baza contre système yango place ba pese biso no komona ndisike sengo na biso ezali tokoka kozala longo to pesa mboka na biso oyo sengeli na bankumu nyonso bozo kolanda idemo ko boyedi milieu ka mboka ezali bana ya moins de 18 ans bazana ba bébé et puis même soka lekisi 18 ans aux assure que mono nzoto ekoli wa ko ka kende na charge ya libota Hermine Kiembo, membre ya Union africaine Nanzela ya visioconférence atalisaki ndenge ba grossesse précoce et pas ya ba fille ya moins de 18 ans na moment oyo ezali komemela bango complexe na ba limite na vie na suka na nyoso boye ba ke photo de famille ezwamaki kitoko kaka ndenge boza komona. Maître Magloire Kassongo, secrétaire général, il y a AVCP, coordonnateur adjoint, il y a regroupement AVC et allié à Kotaka. Makambo ya ndenge na ndenge pour le développement ya Funa Bosimba. Na lolendo pe na Kanzanyo soke azali candidat député na ba élection il y a décembre 2023. Héritier Mapinde mi apesi bino ba détail. Bosimba que maître Magloire Kassongo, secrétaire général, il y a autre vision du Congo, P coordonnateur adjoint, il y a autre vision du Congo et allié AVC Anamokuse,
azali ko travailler na ndenge ya kosakana te azalaka toujours pene ya base na ye pona koyoka ba desiderata na bango bobo sanate ke azali candidat na ba élection législative pona circonscription électorale ya Funa. Maître Magloire Kasongo azali nouvelle énergie. Maître Magloire Kasongo azali moto oyo tokoki kobenga ye azali ko incarner sagesse moko na ndenge ya kosakana te pe azali réserve pona développement ya République démocratique du Congo. Atundisami na ba idée ya makasi yango tango nyonso Maître Dide Budimbu ministre ya hydrocarbures apesa kaye confiance pambate parti politique autre vision du Congo ezali ko kambama na ndenge ya malamu ba action ebele azali ko sala pe pona circonscription électorale na ya Funa bosimba ke district ya Funa bango nyonso bazali ko sepela na ndenge ya kosakana te tango kaka bayokaki ke Maître Magloire Kasongo akozala candidat pona ba élection na députation nationale mingi penza na circonscription électorale ya Funa. Message oyo epesaki bango esengo na ndenge ya kosakana te bosimba ke activité ya ndenge na ndenge ezali kosalema politique ya Congo esengeli etombolama epai ya bato oyo bongo ezali kosala epai ya bilenge oyo bazana ba idée ya makasi pona développement kati na bango esengeli kokontaka Maître Magloire Kasongo. Na kulawa selema bosimba ke Institut Supérieur Technique Protestant de Kinshasa ISTPK na mokuse ba fongoli ba porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 Francis Konzalo Koka. Koko, oui, kota, porte ezapolele, yango elingi tout simplement kolobake, na Institut Supérieur Technique Protestant de Kinshasa, ISTPK na mokuse, ba fongoli ba porte na bango, pour na ba inscription ya année académique 2023-2024, et pa yuapi, baza la mission c'est moko, ya co-formé, ba technicien ya qualité, na sciences de santé, pe infirmière, oyo, bazo procédé, na ba section lokola, section technique, ya laboratoire, sciences infirmières, sage-femme, pédiatrie, informatique de gestion, santé publique, santé communautaire, pe technique biomédicale. Na ISTPK, bazala système ya LMD, oyo ba diplôme na bango, eza reconnu na l'État. Na corps professionnel qualifié, oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko. Kotia tembete, bazana salle ya bibliothèque et kuba, salle ya informatique ya malonga, connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant, basala ba recherche na bango ndenge balingi, bakisa lisusu centre hospitalier ya Elengi, oyo ISTPK asala yango uniquement pour la pratique ya ba étudiant. Bano bauti aussi sa classe to bengi sibino boya ko s'inscrire na université de biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate. Ubaza vraiment na posa ya ko sala science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien zo le kana formation za kitoko donc au sentir vraiment que étudiants vraiment au centre de formation na vraiment kitoko makasi. Mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba toujours na devise na bango savoir, technicité, développement. CAA azongisi ba vol na ye na destination ya Kinshasa Geme na Kinshasa oyo eza kosalema na Airbus A320. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongisi libino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda kosalema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA kiese na kiese na oyo etali fait de société ba ke route Mobutu oyo so mi bongo na commune ya Kimbateke eza vraiment na état moko ya mabe makasi.
Aveni babengi Mobutu na komini ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Sainte-Thérèse na komini ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na komini ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa. Bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki aza na pasi ya kobota ekozala ndenge nini na komini ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. Tiba matiti likolo kuna kota kona beya mele ministre omona ba chino bazwa ba biloko na bango nyonso bazongi sango oto ko sala te ba pesi sombongo te ba doit souffrir la mai résidezo ba tio ombaye za mai résidezo résidezo ba tio to boka so ngo solution te nzele baby mweto lekezate ba doit souffrir. Tobanzi ke ba autorité bayoki bakosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière. Boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala tope kelasi soki l'état a réhabilité yango ekozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Pour la développerie à 2023, bana Congo nyonso bo welisa na ba cyber café Eric nyonso oyo ezwami na ville province ya Kinshasa. Nathalie Kaila Kapenda asale bino reportage na. Nini yango lisusu boye kondeko ozalaka boye. Mais nini boye ko isangai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes. Province Topé na Brazzaville, Yeba Yangoke, Masolo ya développerie édition 2025, ainsi est parti. Du 4 octobre au 7 novembre 2023, yo, Mazoua ainsi est Pongwami. Yaka kotonte chance na yo, autre occasion ya comme aux États-Unis d'Amérique, Boka ya Oncle Sam, grâce ya Nzambe, Kobo, Yaya, même au continent Masolo ya développerie, n'Afrique centrale Mobiba. Yo, ADG Eric Mwamba, patron ya ba chance de voyage Eric Travel. Oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambe zate. Na $5 ya poma par personne. Papa, maman, et ma famille na yo mobimba. On a contenté chance. Yo fait ma mère na yo kanyon. Awa condition ezate. Awa na ba chance de voyage Eric Travel. Bazali ba spécialiste. Na développerie na Congo mobimba. Grâce à qualité, fait traitement ya photo, matériel ya kitoko, pe bagent expérimenté, bazali ba professionnel. Organisi esili, Loupo nous dit, na bagent Eric Travel, prise en charge la peu famille d'accueil, ezali 100% assuré, et chaque année, plus de 1500 gagnants, Babi Maka Awa, telle la preuve. On a compé de développerie na bagence Eric Travel. Yaka na badresse oyo. Na Mikonga. Na commune Yentele. Ozali sur boulevard Lumumba. Numéro 44. Na quartier Mikonga na commune Yentele. Référence CCT. Non loin ya alimentation régale. Na Victor 1. Na Matongé. Avenue Victor numéro 20. En diagonale na maison communale ya Kalamu. Bongo na Victor 2 na commune ya
Kasavubu, tozwami sur avenue Bongandanga, numéro 2, na commune ya Kasavubu, na kati ya immeuble PP Center. Bongo na rond-point Ipen, tozali sur avenue Marine, numéro 1189, na quartier Ngomba Kikusa, na Binza Ipen, en face ya entrée principale ya église de la Porte. Na commune ya Liberté, tozwami na avenue 11e rue, numéro 119, quartier industriel, référence CFR. Na Kitamo magasin, avenue Kasavubu numéro 3, na quartier de l'Ipak. Na commune ya Ngaliema, référence rond-point Kitamo magasin, aussi Katena supermarché Facebook. Bongo na commune ya Masina na Tchangu, ozwami sur boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil. Na commune ya Masina, référence entrée Kimuta, Oza Mobimba. olingaka kozala na santé kitoko potopoto eza se moko protiva pe équipé acheter ozala mukolo to mona bino nyonso osengeli komela yango Stéphane Skandi. D'une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Diaming ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Nazaki na sengo makasi ya ko présenter journal peuple pour na peuple se bo sepela ki nango ba pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki assisté et pa ya Alain Grégoire na sima caméra tozaki na Francis Kanza loko ka montage de sima makepa ya Fabrice Lundo bi journal peuple pour na peuple zaka supervisé et pa ya héritier mapine mpe coordonné par Stéphane Skande Bandeko boti kalmalamu. Au revoir. Bana Sidu Bangi Mokulungande Domo Tokos CAA innovation na innovation cette fois-ci à partir du 9 octobre à Talisi Misunae na province ya Sud Ubangi en général pe ville ya Gemena en particulier Bana Gemena oyo ezali vraiment ya bino CAA azongi selibino bavol na ye ya Kinshasa Gemena Kinshasa oyo ekobanda ko salema chaque lundi pe jeudi à travers Airbus A320 sécurité confort na expertise na ye ya 30 ans na service ya peuple congolais CAA qui est na kiese.